souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Bonsoir. Bonsoir. Yimbaka. Yeah, oh, Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Papa nanga zalaki mwana. Papa nanga Petit bino provoka ngai. Donc, olongwe chebino oyetiawa. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. Bonsoir, balan émission Question Time, l'ère des questions, tanga mituna, émission Oyo, et ça la kemboka na biso, échanger et développer. Question Time, les émissions Oyo les kaka, lundi, mercredi, vendredi na 19h. Donc il faut toujours brancher à 19h pour nous retirer la Question Time, et puis rediffusion, ezali lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, na 12h. Soko zanyango na 19h, zelango na même jour wana na 19h. Question Time, le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Émission na bino bolingaka, émission Kangi Kishasa, ou l'équipe émission nyoso parce que émission mingi na Congo, et ça émission o yamba politicien à Kanyaka, bazo futa bango ba mbongo pa comme ça politicien. Ah jamais to comme ça politicien, surtout comme si politicien, c'est que peuple peut accepter na politicien wana. Donc peuple a se retrouver. Ce qui peuple a se retrouver comme ça politicien yango lelo eza sous émission spéciale na ndenge mo mesano eza dio du siècle dio oyo nano ezalate ya maître Baina judoka international na mishonoka aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo eza dio oyo eza ko fungola bino makambe belé oyo bino boyebaka te oyo peuple fa yeba ndenge ni mboka na biso ekoki ko développer na lombango mingi na ko kene mbala moko na lombango mingi ko présenter invité na ngaza kutu muta ko présenter te pour Kinshasa mobimba Congo momba possible et bien maître Baina judoka international ngande na ko pesa ka mbote maître Baina judoka international bonne santé. Merci Michel Noka 100% Nzambé santé vraiment ça très bien ça bazo sungana bien très bien. Maître Baina aza vraiment très bien mais maître Baina balobi bo peto na nzoto pe na molimo
donc côté bopeto yo penza côté wana okotika te maître babi agi peso poussa na bazo retraite pe ya la retraite pe ya la ozu pe passion na musale ya mais na bopeto na nzoto na forme retraite ezate maître baina. Merci la question. Pour nous on a déjà l'inette ça balmain. Babi balmain mutezo renye mikolo yo. Ngala ngolo bela griffe te ponga lelo na la Vivian Westwood. Na lo baka memba kinwa pe bayibake lelo na la Vivian Westwood mais yo maître baina retraite. Okotika te maître. Oui, tout d'abord, na pesi bandoko na mboka bambote na Congo. Mboka na biso RDC Congo, pesi bambote belé. Michel Noka mutu na vie, il faut vivre dans la condition moza sable. Et là, il faisait la propre, Ndakuna il faisait la propre, Mutuka il faisait la cas à vivre stable. Il y a un peu stable. Colia peu bien. Voilà où tu as tout le temps on le sait pour Colia déjà. Ils en étaient sur la mboka nous Colia bien té. Il y a pays on les a foutis. Pays on les a kufa. Donc biso na poto awa ceux qui payent au la ta bien té. Ozole a bien té. Ndako eza bien té carré a bien té. D'un côté on mon rose en premier mutu. Il y a une majorité qui poto tout en train de vivre à la vie. Majorité. Le bac est monté sur la ligne. Nous toujours propre. Banda quoi bien, bakara bien, qu'on bien, mais on bien. Pour nous, on a un bimba avec ça. Mais l'inette est Versas, c'est ça. Parce que on a un système, pour la bête d'abord, mais manage avec ça, ça trop. Tout le monde qui est dans un système. Mais on est sur un bachach. Merci mingi maître Baina azana Versas bachache mais maître Baina malgré kolata na ye mais ye penza kolata ezana ngoka bopeto na nzoto pe na molimo mais maître Baina souci nezala mboke bonga peuple alia bien peuple a foutu la bas classe peuple a un hôpital à malamu peuple atanga bien souci à maître Baina ezara bongo bilambe zali na ngoka to benga accessoire oyo nzambe na tangu ya Adana Eve nzambe muta créaki yango ke bilamba ezala poso nzambe créaki bilamba te mbeto za mitakala mais eloko penda to eli mingi eza lelo to kolobela mingi Monisco na maître Baina Monisco et puis bauti ko benga biso kana maître Baina tant tozo préparer mission ke bakangi mama Marie en tout cas son ebi communauté mama oyo atakaka mingi président parlement mboso o alobelaka gouvernement na ndenge ba congolais baza ko nyokwama yango lelo to kolobela na maître Baina maître Baina tolobela kine makambu ya Monisco avant même batuna este basala mouvement ya Monisco mais maître Baina alobaki déjà makambu ya Monisco maître soko zalaki pasteur mais to bengo prophète avant na batuba tomboka na este ya pays yo lobaki déjà une mission moko to saki na yo elekaki na Congo olobelaki makamba ya Monisco likanso ne bandaki ndenge nini olobela makamba Monisco. Merci Michel, vous êtes très sage. Merci na présentateur et Michel Roi Bino osé baba les passés, osé bana les présents. Dans les passés na ebsaki déjà avant bon monde ba Monisco ba no boma. Na ba non Monisco ezali groupe ba sanguinaire, groupe ba génocidaire, groupe ba violeur et puis groupe ba voleur. Ba ki mission na ebsaki yo. Pe na ebi ke na maelo za nango au tchamo est-ce qu'on a pas de monde qui na lobakiam et puis na ba no pe ba pour sécuriser peuple congolais ba inde pour na roboma na ba yango avant lelo désolé la Monisco bomi hein et ça maloba na ebsaki yo et puis na ba no sou bien abi ce que tali Monisco wana au monde n'a jamais anglais au monde n'a jamais ba français ba belge ba américain ba canadien ba zaka toujours ba pays frontalier aux apembe na biso au monde ba rwandais ba Ougandais, ba Zimbabwe, ba Malawi, ba tout moko boye ba mission. Donc Congo les autres sabino bande ko nga bo landanga Congo eza sumboka na bisoté. Donc pa peuple congolais de bazo vivre wana eza lokola ba pesi lokola liberté moko ya ko bimananda ku ozongolala olia omela mais ba kanga mboka. Donc baza ko ba prisonnier ndé muto na prison 15 minutes obimi ozongi na prison. Baza ba prisonnier. Eza wa pigeon te. So saleli ndako na ya cage soka ta bimi na ye akakima olia akakolia suka akwa na cage wana kwa fandaka wana ba congolais ba koma bongo tano ba bongo bo micho moi j'ai fait 28 ans na Radio Europe 28 ans na boto na yebi mamna oloba et puis micho to ba vérité moi na ngo bi niveau azaleli
moi na nga na mwasi wa botam na poto azali youth ambassadeur à travers la Charité Prince Charles oyebi Charité Prince Charles azali mwana ya Queen donc azali o babengaka ye mutu soki Queen akufi lelo ye mutu akokoma roi ya mboka oyo donc azali neti détenteur ya trône ya royaume oko continuer oyebi mwana nga zalaka na yebi siko mwana ona nga papa naye masona solo la naye no ya ebsanga na yebi ebele congolais ozolandanga surtout ba kinois boba paresse boba sans esprit bazo boma bandeko na bino na est na ba MONUSCO bomoni mais bo fandeli kaka ba masanga bo fandeli basi bo fandeli ba loyenge bo fandeli masola uzoba prenez-vous en charge réveillez-vous bobunda Congo za ko kangama bo quand c'était MONUSCO qui ko aider bino ene ko aider bino te ko piller et ko yibe ko violer bo meki ba bomi on bo moni ba sali yango. Merci mingi yango moni maître baina bi basali yango mwana maître baina to relaxa pe vidéo na lelo to tia mo extrait nga travers na Prince Charles pour mona ke ba combattre baza ba voyute mais avant na nwana to tia vidéo ya mwana maître baina to tia na vidéo moi extrait ya maître baina alobela ki makamba MONUSCO avant MONUSCO ba no boma batuna este alobela ki makamba MONUSCO avant batu ya este ba telemela MONUSCO to landa vidéo. Nous comme cela ba oni wana michoto et débat na Congo. On y fani on a plus de 20 ans. Hein? Pour ani baké na Russie na Ukraine té. Yo mona on y est en Angleterre. On mona on y est en France. On mona on y est en Belgique. Eza raté. Azo na Congo ba ya ko piller ba ya ko yiba richesse mboka. On y est ko sécuriser ba na Congo té. On y on a ce sont des voleurs ba émission. Bazar wa ba commissionnaire ba émission ba ko envahir Congo. Dans bolandi vidéo maître ba inoko loba nini oloba ki ngo soke zalaki na Congo me ba bengi yo prophète soke zalaki na Congo me ba bengi yo magicien mingi prophète po ba prophète na Congo nde ba commande batu oyo ya lokuta baloba pe makambo oyo sala makate soke zalaki na Congo oloba ki makambo avant mobulo bimana na est yo loba tango avant mais pona yo oloba nini ndenge loba tango avant lelo salami Micho na Congo mobimba banda Congo ezala Congo toza na prophète kaka moko o to ko lo bezaka papa na biso kimbango on a ba le passé na futur na le présent o to batikali ba ventrier biso to loba selon maelo to zuna poto na selon mes formations to Hollande tant na bete ma solo MONUSCO po na yebi bango bien et puis so kansi que premier ko boma MONUSCO ya ngwana bomoni eza mote ngaza ba image na mona ndenge nini MONUSCO ba boma peuple congolais butu baki ko boaka ba ba mabu na zamba asa ko exterminer peuple congolais yana muto na loba makamona na yeba ki mamona loba le Dieu a confirmé na batu que j'ai raison na mamona lobaki lobo monye salami comment MONUSCO peuple congolais na munduki te aza masas te kaka pas o revendiquer ba droit na bo beti bango penga masas a bout portant bo bomi peuple. Ça se montre que bah qui pour leur sécuriser binoté bato ba pour leur sécuriser peuple ba ko beta boma sasté ba boma bango sur différence les ali na Rwanda na Uganda nezo boma biso différence ni so ezali na MONUSCO différence ezate on a différence ezate na Rwanda na Uganda na MONUSCO baza complice baza batu moko la plupart ba soldats na bomona rana bazali ba soldats africains. Oh, bah, qui peut nous envahir Congo, bah, qui peut nous piller Congo, bah, qui peut nous yiba Congo. Et puis, gouvernement médiocre, il y a Congo. Bah, ko salaka et l'autre côté. Bah, ko salaka et l'autre côté, bah, on a beau la nabo yo kanga, bah, ko salaka et l'autre côté. Pour bah, on peut dire, bah, bazora bana misala. Il y a l'Occident. Bazora bana misala. Bah, ko salaka et l'autre côté. Pour ne m'intéresser dans mon personnel. Bah, ko salaka et l'autre côté. Micho, ça me fait mal, hein. Il y a un peuple qui a couvert plus de 20 personnes. En tout cas, à quel gouvernement lobé d'un côté? À ta deuil nationalité. Deuil national, les actes, tout le monde a France, Belgique, Angleterre. Quand on moko a koufi pour l'intérêt mboka. Deuil national. Oh, je suis Charlie. Je suis Charlie. Bah journaliste ça ba bomi bango. Bah tu je suis Charlie. Et puis bah qu'elle Élysée. Deuil national.
mais ya Congo banda batu bakufa des nationaux ils ont raté. Oui, pourquoi ils ont raté? Pourquoi ça l'a raté? Pour gouvernement ça complexe. C'est parce que l'idée nationale les années pour reverser ma solo. Alors il faut bon ignorer, bon négliger, bon le roi rien n'était. Donc gouvernement pas ça complice. Bah ça l'a déjà complexe. Na ba Monisco na ba Rwanda na ba Uganda. Michel Noka, ce qu'on est bien c'est na yo. Comme dans bon famille. Ceux qui ont ça le loroté na batona, c'est quoi na? Vous êtes complice. Il y a un des gouvernements. Mais maître Baïna, pourquoi na Goma ba marché na est même dans nos lobby marché salamaki lobby ba salaki ko hommage vendredi ezaki hommage ya bato nyonso bakufaki baza so 14 so 20 na mbosa nombre o bakufaki hommage ezaki lobby na Kinshasa ba marché te bouche bée ezala ba parti politique ba marché te bouche bée mais tomoni kaka mutu moko kaka mutu na monya marché eza Youssoufa auti poto alobi aye pona Congo mboka na ye yanga marché contre Monisco. Donc eza neti na tunyo deux questions répondre liboso pourquoi na Kinshasa ba ONG politique ba ONG civil ba parti politique et marché te même gouvernement rien Kinshasa calme on dirait est-ce que pays mususu mboka mususu kaka na moni kaka muta marché Youssoufa. Donc on a tous deux questions à répondre dans mbala moko. Michel Noka, c'est vraiment une bonne question tourner maintenant le bano boy. Tant que gouvernement bango moronan bazo ça le logoté bazo ça réaction moroté. Donc cela veut dire ba là ici be conscient. Vous avez mais ce qui gouvernement a revendiqué a télémeli likamwana il a expliqué ba nyo so ba comme conscient. Na Kinshasa na biso mona rana ko malaba boma bato famille na bino ndo moni mutu alamuki mais lokola ba bomi ya bango famille te pona bango ba kufiona baza bato mususu mais nga na poto ezo toucher nga makasi o ba kufiona ba ndeko na biso to makila mona bango mais ba kino ka ndela biso ko lo be mission so sala no c'est ceux de paresseux ba sans esprit ba yuma bango ba préférer ba fan de la masanga ya mona Congo so tali bien tous les 24 zones Bachela bango bangande bele ba terrasse partout ba masanga do mona ndako zo teka masanga ndako zo teka masanga ndako ne teka masanga terrasse tani ni mta raisonner mama mboka tani so ba ba nyoko meza ba nani biso ba na poto to tindela bo ba 100 ba 200 ba 300 ba fan de la bo masanga ba terrasse ba makona ba mopao en même temps mboka na bango bazo boma batu kinwa ako marcharité a salarié l'oroté pendant le côté lié na palenté. Omoni jour makamusu to lo be côté la mona ndako na bango. To maman na kufina likamoto papa neto leki neto mwana. Ndeta msu conseil ça me doit ça. Ozolanda. Et bon ba parti politique, bon ba baza en opposition. To za na parti politique na Congo te. Opposition ezate. Ezala raté. Ba ventrier bango tuwana. Donc ndengo lo ba kaka ndenge que son âme repose en paix yo potikala ne lo non dire orita o comme un héritage na ya Mosengo gouvernement ba médiocre mais esa gouvernement ba médiocre pour ça le peuple le côté ba opposition pa ba médiocre makamé so lo ba bazo réaliser côté misale ezate beko les ate social passi ma ezate courant ezate ce que gouvernement bana ya ba médiocre ne Mosengo lo ba yo tika ne loko ngo dire Mosengo tikela eloko wana na mona yo lo ba ngo tro dire Mosengo tikela eloko ke son âme eloko nyonso ezala kana vérité pe ya solo photo lo ba ngo mutu pas contredire biso azate gouvernement na sala ke loko te bande to botama Congo émission no si tu sais musala ba to so ba fiche de paie si tu mona social na mboka lelo mawatu ma écoute ezala te courant ezala te on se gouvernement to benga bana et ba médiocre c'est clair. Merci mingi maître baina gouvernement ba médiocre mais Youssoufa azongi na Kinshasa asala ki marche semaine passée tokotia pe extrait vidéo Youssoufa alobi ka uti poto aye pona mboka ne balanda te pas un musicien mais tant que toucher Congo toucher Youssoufa mona taboulé mona taboulé yewana ozomona lelo a marche ki na Kinshasa pardon Michaud ozomona lelo ndeto sala no be mission na kumisaka mutu pona sentiment te émission to sala no esada Tottenham tango lo bayina ngama mba Youssoufa na bayino ni nabi aza mwana botami na Congo te
aza pe na diaspora aza éveillé. Même si tu le baron, tu as éveillé pour tout le monde est belé na ba via Europe. Mais maître Youssoufa aza na mbongo na ye, aza star ya munene. Mais comment Youssoufa son dima ke ne marché na Kinshasa, mais ba Jibem Piana, ba Weranson, ba Kofi Olomide, ba Fere, ba Fali ba na Kinshasa, to moni ba ngata réaction moko te pona Monisco. Nenga bomi ba tukuna. Yo tanga ba mission ba fanda na ba botama na ba Congo, ba kola ba Congo vina ba mo ba Congo. Baza be conscient. Micho baza be conscient. Ba yebi bien que mboko na peuple a souffrir. Hein? Pour ni biso to bandi ba on a poto ba beta ba concerter. Quand nous avons un monde à Bangoté, pour te comprendre que il faut battre. Il faut battre. Il y a un moment il souffre tellement dans la diaspora à comprendre que nous avons un bon qui nous marche. Pour mon discours, et c'est comme nous sommes congolais à Manto. Il faut revendiquer tout ça, marche. Tout silicanango, tout ça, on peut dire, dehors, bima na Congo. Si on est pas seul pour faire des na Congo. Non, il faut pas bima, bazo mériter batika Congo. Merci mingi bazo mériter batika Congo. Mais faut pas oublier les gens qui sont dans l'ombre, qui prennent beaucoup plus de risques que nos collègues à l'issue. C'est très important. Parce que les vidéos, les médias vont se souvenir que Youssoufa était là. C'est pas grave, bien sûr, c'est mon pays, c'est important et j'en parle comme je dois en parler. Mais après, je reprends ma vie, je repars en tournée, etc. Mais chaque jour, c'est pas seulement Youssoufa qui fait le Congo, faut pas se tromper. C'est pas seulement Fali Poupa qui fait le Congo, c'est pas seulement Hiro Lecoq qui fait le Congo, c'est pas seulement Kofi Olomide, c'est nous tous, c'est vous aussi, c'est très important. Donc pour la maintenir, c'est l'association rassemblement et innocent, tous, sans distinction. C'est très important. En tout cas, moi, je voulais juste vous passer ce message-là. N'oubliez pas, notre mémoire, c'est notre identité. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci Youssouf. Merci beaucoup. Mais maître Baïna, yoza na poto mais to moni tango bakufa ki na France, ba journaliste ba tutu je suis Charlie. Même ba congolais ba comment que je suis Charlie. Mais ba congolais à diaspora na Facebook na bango, tozo mona bazo publier kutuma kama Monisco te. Okoloba nini message ni ko adresser, wana za na ba congolais ko ya diaspora, place yo vandi yo za combattre zo bunda. Mais za ba congolais musu ba na diaspora, bazo mona pe ke Monisco bomi batu. Micho, mais okoloba na kati question na yo po oza na poto yebi. Neto fanda pe na poto bo, toza na ba congolais ben conscient. Azaka na poto mais so talibe na ba o talibe ba raisonnement na ye, na ma makam na ye. Congolais inconscient. Bazala na bango. Non, no bunda le lota Micho to ko sa batute. Depuis 2005. So tali vi na depuis 2005 ti le long a bundela mboka. Pour na za congolais conscient. Tant no mona mboka na ngezo marché te ifuna tele managang. Et pour voir na échange ba mambo belé. Donc to la te mutu nyo sa na poto na diaspora, mutu nezo sala. Eza mutu su na diaspora ba se pretende to bundela mboka. Pona e Congo wana e kufa pour kita kinba mone danser. Azwa bana batu batu mo botom sur na Congo lingaka te. Ou bien pour linga bien, il faut linga so au moins si tant au moins ça na ba faiblesse, ça na basi. Mais ngana ko linga moins ça kaza millionnaire. Mais na zo linga tali ba valeur à mettre baina, à l'eli peut mettre baina. Mana mbongo na. Vous comprenez la différence à pesi. Azana millionnaire ma ole la mettre baina pour na nini? Façon na solo année à comprendre que mutu aza complexe na ngati. Il y a aussi des Congolais qui ont diaspora complexé, sans esprit. Au moins, niveau, tu as la mission, nous avons clair. Au moins, dans le monde, nous avons plus de 186 pays. Dans le monde, plus de 186 pays. Dans 186 pays, on a Congo comme le dernier pays dans le monde de la pauvreté à passe. Si nous sommes Congolais, nous avons le dernier pays dans le monde de la pauvreté à passe. Si nous avons la moitié, nous avons la moitié. Nous avons vous êtes inconscient. Peuple congolais, oazo bundela mboka nete, oazo tika mboka ne ekene na balkanisation as inconscient. Gouvernement oazo sa la peuple était ezali gouvernement ba médiocre. Opposant oazo sa la mboka te, baza ba opposant ya ba médiocre. Merci mingi maître Baïna tolandi yo penza na bokebi nyoso tu pour to clôturer na makambu ya Monisco. Vous avez un message qui adressé à peuple qui vous au télémi. Message qui adressé à peuple qui vous avant tout la deuxième partie na biso. Oui, vous avez Moutou,
rotuna ba question nyo sauté mais pour ça nga il fallait tout nga mettre sur le binini bino bo ça na nini pour na MONUSCO na niveau ya diaspora. Merci mingi bino bolobini donc toke na deux questions to banana na oyo banana na obino bolobini na niveau ya diaspora pour na MONUSCO. Après on a une question na ngai pour adresser message pour na peuple qui vous sait parce que peuple a télémi il faut quand même peuple mon appel que baza quand même na appui toto benga baka. Oui, message na otine de la bana Congo pour ba qui vous sait surtout bien sûr pour na boko lo bakaka qui vous réseau bimaloko la biso bana Kinshasa to kabolité bana Congo biso pe bana Congo to za diaspora to sala quelque chose to télémer la Nations Unies to ebisa bango ke botala batu na MONUSCO botinde biso na Congo botande ba bomi pe vouloir ou pas il faut bâtir à Congo gouvernement Congo na tinde bino message vouloir ou pas il faut MONUSCO bima na Congo ce qui MONUSCO ana ezaka na Congo tota biso na bino mais bango balobi que MONUSCO akokende c'est le contrat na bango na 2024 mais peuple lobby il faut kende dans l'immédiat Micho gouvernement ba médiocre batika kokosa conscience na bango biso na MONUSCO to silani il faut ba bima ba zonga na ba mboka na bango ce sont des génocidaires des sanguinaires des criminels oyebi ba nano ba bengaka ba kulu kangala bakuluka baba molona batute déjà bajango batute MONUSCO eza ko bongo il faut ba kende so ba keite ko bomesilité les on a ebisio ceux qui ba keite ko bomesilité revendication nyonso ko telema peuple ba oyaka nsema bongo so gouvernement se fa la ça que non tous en a besoin botika Congo bokende biso pe diaspora to sala quelque chose pour nous soutenir surtout que nous bibana Kivu tous en ensemble to tika ba on besoin de ça quelque chose na l'année ba nous ba combattre Belgique ba hotelema biso pe en Angleterre na promettre to hotelema na ka MONUSCO bokotelema na ka MONUSCO yo zali combattre à lumbe mwete mais yo organiser ba marche te yo za mingi lumbe mwete est-ce que ma bongisa mi ba marche zali to ndenge ni pona monaki to telemela ki Arsenal so on a TMC ba Arsenal que nabi ko TMC mais ko TMC na Arsenal ko koma ke batu baya yo sali mobilisation lumbe batu baye ya na ko bimsaka batu sikoyo ya oyo organisation za ndenge ni Micho na ko saote à partir Micho to sala OK tam so IDPI to bimsa batu pour na MONUSCO OK mais na moment oyo tango lobi ke mettre yo bimsa batu te poza muta lumbe mwete to sala raboé mutu na mutu na rôle na ye azana rôle na ye loko la rôle on ezaki qui a questionnam repose en paix ya le même mukendi nzamba zo ya kenda en tout cas na koti na nzela wana en tout cas merci mingi na pesi mbote parce que so to zangaki mukendi de pas kenda to telemi mboka na so kabila très pouvoir pour na ba marche mais ceux qui okoti likamwana maître na kosepela merci yango na pesi mbote continue na oloba boye mukendi ko sa ba rôle na ngate ya lumbe mwete tam so ezali pe pona été mais nga ko sa ba rôle tout nga meke bena ko sa ba rôle tout mende ba lobaraki mutu na musala na ya zai makasi na ko mobiliser ko sensibiliser ba marche siko na lobana OK na sala tout na bimisi batu nexa d'Arsenal pour te telemela la Paul Kagame yo mutu sagi mobilisation donc na makasi ya ko bimisa batu en plus la communauté congolaise na UK na Grande-Bretagne ba yo karanga pour na zana crédible même da buzoba te sur le bilikambu bato belé bato ngo sérieux lokola sina la qui exemple la BBC ba mama Arsenal na obiza bato na makambu ya MONUSCO merci mingi maître ba ino komisa makambu MONUSCO toza lelo makambu lelo le 5 nangina Barcelone mo soko zo ke formation en tout cas MONUSCO exagère oyebi que MONUSCO lekisi nazo ebate ba konzi na biso oyebi ke MONUSCO auti na Uganda na bite soko zo ke information wana MONUSCO auti na Uganda MONUSCO exagère na ba teni moko ba lati ya ba rebelle ba komi na frontière à Congo il fallait ba kota ba policier ba bisi bango ke bo kota te poto yebi binote bo uti na Uganda ba MONUSCO ba lobi ba kokota oyebi ke MONUSCO abeti masasi na barrière ya Congo papa
barrière katani Monisco bomi soki 3 personnes Monisco a côté maître baina n'habite sur aucune information ana c'est comme monsieur no pardon na o kato bizarre ce qu'on a place on a besoin de le basonner parce que tout ça c'est qui déjà là-bas et monsieur tout ça un mois passé mais nous ce sont des sanguinaires de jeux dessinés des criminels bah ça c'est ba kulu kangala baza ba touté ba qui ko sécuriser peuple congolais oh ils se zali ba preuve il y a réseaux au pesanga ce sont les mêmes baxation comme dans lobby mazoba aussi na loba makambo na sepeli sikoyo tant na loba qui un mois passé comme tu peux comprendre ngate mais ce que mon obete ba solo de ba oboma bato Bouki pena frontière Monisco abomi wana Bouki frontière donc ça neti na kati Angleterre neto en Angleterre to pesa France penda yena frontière anglais a Bouki frontière France à côté Micho pardon c'était question merci mingi maître bina sauter pour ba question pour pesa kana même ngai pe na moment to kata même Micho pour Monisco a Bouki frontière on peut c'est exemple en Angleterre ba tubaza ba Congo ba comprendre nga ko par exemple ba mboka Afrique makamona Monisco ça on a ba Afrique té na ba mboka musuté ah ça on a Congo pour un gouvernement congolais baza na bango na power té ba na makasta ko lobela Monisco baza bango so ba commissionnaire bango nyonso ba tchétché bango na ba place ba pesi bango ba lignellement ba Rolanda bolanda boye bo sala te bo kipete ya mo ba kipete yo mo na mboka ne ba bomi pe pa mboka na bino même des nationalités même au lobby et tu peux comprendre même yo nous en diaspora ate mo zo comprendre que maman si ne se ko avant merci avant on a la mona so na ba na lobango avant tant que ndeko za pena moi mongo lela Micho moi j'ai vu na mona Monisco même ata ba 8 ans passé bazo boma ba tuna ba est wana bazo boka wana ba mabulu na ba film on na mona ya mo makambo na lobaki na lobaki to na meka ko ko soni na lobaki ba réalité ya wana le lezo salama biso ba meke bana so to bili kambo na yebi ko ko sela batu makambo te na lobaka vérité Micho so be makanga même ata ba bilo na sombi lolo on a ko zongo lo na misu na yo na no biso ba plus en avant mais tant moi va facture moi le même prix to ke place en to ke place on a yo au monde ba même prix na no ba 3 jours passé ba 4 jours passé maître bainanga na yebi ko sakate oza mutu a vérité pona si saka na Monisco éruption et salami mobulu kuna na ya Monisco pa nini président ya assemblée ya sénat baati lukwebo akende ki kuna na este alobi na mitingi Monisco il faut quitter mboka na biso il faut Monisco dégage mais likambo kamwa baati azali deuxième personnalité ya mboka olia ke ndokoloba na mitingi mais pourquoi ya sali na papier te akomeli Monisco réservé copie na président de la République que Monisco a quitté pour baati azana pouvoir ya ko sa président Monisco a quitté mais baati alobi ngo na mitingi okoloba nini Micho como pesanga kanda moko maître na lingi quand même to solo la mboka peuple comprendre okomi ko pesanga kanda moko maître kuna na peso kanda me ko bamba na moroto te parce que weza makamba mboka et yo na ko bamba na moroto te vous êtes vraiment un homme que je respecte beaucoup merci mais Micho collecte tant na hotel na gouvernement médiocre Micho pardon ozo mon apoto koko boko tanga bino na gouvernement na te to peuple congolais ça il faut tiens ngona mutu na eke tozo vivre moi na débrouillez-vous. Gouvernement, ça n'existe pas dans le Congo. Il existe raté. Et ça l'a répété, mais ça l'a reloté. Mais on l'a bien existé, mais balobi que Monisco lobby, il faut enquêter salama. Bakanga ba Congolais au babomi ba soda Monisco. Gouvernement pe akanga ba soda ya Monisco. Siko ba Congolais babomi Monisco. Réponse hein. OK. Ba ko kanga pe ba to Monisco te, ba ko sala ba ngo pe lokoté pour gouvernement ngo yebi na ngoki. Bacha bango nyoso ba place wana bazala ba mission na bango ba tout basa mais ba okango ya biso ba congolais gouvernement biso okanga biso ba na mboka mais okanga Monisco te na Michel moi pe lolo za ba na présence spirituelle ba kangi kutu mama mukolo ka zolo bela mama mboka mama mukolo fallait to bela ngo kotana en tout cas nasi maître baina lobi mingi makama Monisco maître baina vana kota makama mama pourquoi ils ont respecté na diaspora la communauté congolaise na UK na Londres mais ba maître bazake belé mais au moins ba to belé ba maître ko de faux maître ba maître ko beta batu pourquoi ça respecter na
na communauté na biso surtout mingi na quartier vandaka na il faut ba yeba mutu na quartier no vana na Tottenham eza na North London eza nord ya Angleterre ovana na Tottenham eza quartier oyo eza quartier population ba congolais nga vana na Croydon toza na biso mingi penza te mais Tottenham ezali place ba bara ba congolais zalaka ba restaurant ba congolais zalaka ba tu nyos ba utaka partout il faut ba ambiance na Tottenham c'est vraiment chaud ya ba congolais eza neti ba Château Rouge na Paris neti ba matonge na Belgique ndenge Tottenham eza na West Green mais ndenge nous nous a respecté par rapport ya ba maître mususu pourquoi ça respecter bongo pour ba maître musuko beta makambo belé batu ba sepelanga bango te mais yo za respecter na communauté bo pona ni secret na ezali nini. Merci, question mo très bien. Mais le problème est nini yo mo tango zo kende na millier. Il faut ba millier na okende na okuta na bato ba jar nyonso. Na okuta na mutu musu atoza na maître ye kuna zate. Okuta mutu musu atoza maître ya ondimote. Okuta mutu musu atoza maître akobude yo. Alors le quoi yo mo zo kende kuna ndimaka nyonso wana. Kokeno pe na bitumba te, kokepe na oganga te, kokepe na osilika te. Soki omoni ke olingi makambo wana te, vino momba fana na ndako na. Moni, soko ba mayelo wana ndezo sanga ba collègue na ba maître. Ngata na kenda kuna na biki na okuta sorta ba jara batutu. O ba budaka batu, o ba ndima batutu, o ba kota batu baduti. O ba ko signer yo. Le quoi souvent na ya kuta zane maître te mais abanga ne ba maître te. Abanga ne ba maître te, ce n'est pas dit ka robeto maître. Soko landi e robomaye. Alors ton robomé justice. Après be civil na yo. Otiki moi sotiki na ban. Ngaso le kwa na yebi biloko wana na kota na je na bango. Abudenga na mona normal. Azondi mangate na mona normal. Nga problème nga ezaka leng na ngekuka nazo parler na la. Mais sikoyo ba mettre wana okepe na banganda na ba bar na ba boîte mais akomi ko gangela batu ko mvuka batu ko saba désordre koloba nini eza pe maman pour concept si na pesi na réponse mais réponse wana pesi bon ba mettre ezaka ya potote eza direct ko so pesa pe ba mettre Congo po émission ezole kana As TV canal 36 fréquence 594 As TV la chaîne incontournable la chaîne événementielle chaîne l'équipe chaîne surtout na Congo donc eza chaîne le ba vérité jamais au monde batu ya politique ya médiocre to ya nibaya conseil pour so pesa na ba mettre okoloba nini pour ba mettre même ya Congo pe o ba beta ba na quartier mais yo za discipline pour na ebi oza makasi po oso o mutu moka nga menacer moi si na mais to beta ngote wana ngam na ko loba aya na mulangi boye o bara penya mulangi mais mutu wana mema ina likola kwea kao mais aucun dans la police mais le rôle c'est self défense police atika kiyo mais on peut se conseiller na mettre ni po batu balingi trop discipline pour na mettre po to resukisa na shit ya mama quand on est dans lobby tango yena ba millier il faut comprendre que millier na ye na kokuta batu na batu bazana ndenge na bango ba vivre na ndenge bizaleli na bango tango yo moko yebi ndenge wana eza pasi batu ba yinayo ne to kokuta sula mutameli masa o matoki to kokuta bango okuta muta sorti tout okuta mutu mususu ye tango amoni basi batondi wana en tout cas il faut ça pe blo moka banga no pe yo te mettre bazali amoni basi akoli kama mwasi donc mutani et pas mwasi azali akitate atazane makasi te donc akitate so ya zanga na besoin mon sang robeta maso ye garçon na signé qui mettre baina garçon na signé qui mettre tel zolanda pona ye déjà le kumne yango wana zomon so yo lokolo yebi bongo kolanda ete micho ko fana ba poto 28 ans au côté bolo côté c'est que mutu ezo sala mais ba mettre musu ba collègue na ba sala répond nini ba zolanda ba blog nyoso na mikie oh yo budenga yo ndimete ba beti au mon la justice moni so nga ze me pona nini po ba to tellement na message na bango ba mo mona nga oh mettre ben za humble za simple ba pesa so exemple nanga ah yuzo betanga mettre ben no demo kutu baloba ne mabaki parate yuzo moni ona maman a saigné nga tombwami maître akiti nga tombwami mais sur moi j'ai fait des compétitions internationales en Boko
na lakisa ka open émission tu amona na bunda convention internationale mboko ba congolais ba tanga na télévision na bunda tangu nazola ba maître baina na benga ke judoka international ponga pe na za teti donc na ko benga mutu judoka international papa matenga mo pe na sportif boxer tangu na benga ka judoka il faut na benga ka judoka Kinshasa to judoka national soki na benga ka judoka international parce que abunda na ba sud africain abunda na ba anglais. Donc, abunda penza compétition internationale, na mindela représenter Congo, na mboka o. Matsabe drapeau Congo na mboka. Na mboka o. Yango moni, biso beto ba teti, tozali ba sentomati na benga international po a représenter mboka na biso international. Ezate ke na benga international po na yebie, po to yebanite na benga international po aza penza judoka international ya solo. Maître Baina, merci mingi pour na conseil. To komi ko chite ko ke na suka, tozalaki na yo téléphone et les biso tant tous ont préparé mission balobi ke bakangi mama mamiso mama Rose mama lobelaka Congo mama Marie bakangi mama Marie na 4h du matin babukinda kunaye bakena comme ça la police balobi mama Marie musani ko finga bakonzi kona yo okolobani atake mopundila mboka bakangi mama azana 69 ans et demi donc totaka mama azana 70 ans mama ya 70 ans bakangi na 4h du matin pour nous mettre okolobani na pesi gouvernement congolais 48 heures Michel no sa ba blague na pesi gouvernement congolais 48 heures kangelo no lobano pour na mama wana Michel nde baba anglais how to work hard. Now travailler dire sur le salaire. How to work hard et nous là que maître baina lobi a ko travailler dire ce que na travailler makasi na kota na ba bureau mboko yo pour na relaxer gouvernement congolais ba médiocre beaucoup mo sakana bato ba gresser à Rwanda ya ba Uganda ba Zimbabwe boyebi bango bokangi mutu to ba boma bato maman na bomina maman na za na droit ko loba azana droit aba finga mama queen aba finga ba prince Charles aba finga gouvernement ba anglais ce qui gouvernement Congo ba moni clair to ba lo baté maman on ande na lobino en anglais how to work hard na ko support maman on to ko kota tina ba bureau ba anglais na pesi gouvernement congolais 48 heures ce qui ba sali erreur ba yebara to bimisa ba na poisa pour maman na fingi mutute azana raison ya ko revendiquer ba droit na e et que pays ils a bien été maman na za droit koloba. Ah, même gouvernement Mboko va finir à Bango, mais pas quand à Batute. Va finir à Prince Charles, va Queen, va dessiner Bango, va quand à Moutute. Bango va glisser à Congo, va ébi Bangote. Batote va comboso Bambo, ce banan. Va glisser à Congote. Baby va gaga, mais va finir à Mbosso, à finir à gouvernement. Mais Azan a raison. Pays va mal. Mboko a bien été. Mboko a bien été, mais tu vas en essayer pour le bel bien été. C'est clair, donc maître Baina au PC bango 48 heures ndenge bazota l'émission oyo au PC gouvernement 48 heures maman naza libéré soka za libéré te donc oko sala nini oko kota na ba parlement ton Micho ebina yo babilom suto ko lobango ate na niveau na zaleli na kata Angleterre oyebi bien que maître Baina akoki ko bimisa mutu même na prison na Congo gouvernement kangi pourtant na lancer un message que bino nde bokangi bato so ba bimité na omona parlement anglais. Parlement anglais na kota. Parlement anglais moi na kota rango. Parlement anglais quelqu'un va diaspora to kota rango. Surtout ngai na kota rango. Na kota déjà parlement anglais pour na ko défendre moi sa chebea. Na kota parlement anglais pour na défendre le Congo. Donc pour la maman na pe na kota parlement anglais. Alors gouvernement Congo batika ba vantiko, batika maman ba. Maman na minute na betele mabo. Aza maman moko vraiment a félicité. Aza icône. Aza pena résistante yaba maman. A cause numéro 1. Na ajuana 70 ans. Mais il faut dire maman. Donc cela veut dire aningisi trône ya politique. Aningisi kicha ba konzi. Donc c'est maman na la puissance. Maître Baina na ebi que oza puissant parce que yo siko pour moi na zalaka na Prince Charles Yangwana donc puissance na yo. Ngai avant moi na Prince Charles, nga na zalaka de Maître Baina na bundela da mboka na kota na ba parlement. Moi na Prince Charles, ça fait déjà 4 ans ngo.
Maintenant, on Congo 17 ans. 17 ans. Maître Baina, Okala, moi, na Maître Baina, à travers pas Prince Charles, na charity à Prince Charles ONG, tola nanon moi mouke avant to souki sa to komi na souka, tola nanon extrait ya moi na Maître Baina na ONG ya Prince Charles. Chers internautes, vraiment, na ebi ke boko kamo boko ke Maître Baina kenda wapi. Beaucoup de temps, tout le monde en a le sous-souté, boebi kaka to bundisaki politique kanambe. Tant tout le monde moi na mboka zu pouvoir et on a moni to tchaki na moi c'est. Nasi bolandi moi na Maître Baina na onja prêcher le Maître Baina to komi na suka ezana likambo na tuna kiote o ko yikolo. Et pour bandi mage moi na nga, pour bandi mage moi na nga. O tie extrait na salon ndengo ngo chango, mais non senga na ope o tie so extrait to ça ne physique. Et ça va bien. Bon, mbala moko to kende kaka aizaka direct tolanda mwana Maître Baina à travers na Prince Charles bazo ça la physique na Maître na papa na ye Maître Baina pe yango to sukisi émission awa Maître Baina ezana likambu oyo na tuni yote soko mo likambo na tuni yote oyo ko adresser na peuple azolanda. Merci. Michel Omoza Mouto Bossani, vous avez bien droit autour à mettre. Dernier mission de salarié nayo, autre palais Mambouya Moussala n'a la fiche de paie. J'espère au tchar peu fond n'angate pour tchar en hôtel. Non moni ba te belende ba benga kyo. Oui. On va n'avoir benga on mettre ba tu benga belende peu sa fond. Parce qu'on a d'autres nos questions n'andimé to n'andimé été. On dit maki. Pourquoi andimé pour baza ba ndona ba congolais. Là si ba benga peu belé. Ba makamyo so ba lo banga pe yopoza au courant nango na linga ipsa ba ndeko na Congo boy ndebo mona biso to sali sarabatu oui mais naza na capacité ta osata tam sou 100 personnes 50 personnes na okokate 2 3 4 je peux le faire mais micho ba pelle na zui entreprise munyoso azole la ba passe. Donc, bango mo bazo comprendre mboka eza bien té. Ore ba bundela mboka. Pour un jour ba comme bien, bazo kokate beaucoup plus mi ba kinois. Si ko ngape nazo yamba bango, nazo koma pe na bango, na esaki bango boza ebele. Ba ka na boy. Na boy ba demande moto mais bazale ebele, na osalisa nani, na otika nani. Mais quand même na ebi ke na batuana eza même na misatu oyo accepter ko salisa. Tous les tina kotanga ba kombote aider 3 personnes oyo za ko sunga quand même na ba demande mona keza urgent au salisa onima ko salisa. Bon, je peux dire quoi? Ba demande ba tunyo se ko za urgent. Mais ça ba demande mususu au moins que muto yo azo kosa na eka pazo na mbonga ke no mena masanga sa na ambiance. Mais mususu ba olandi hôtel mambo lo bano na monta senyo bité. Monto bana ko kangina muto monte paté. Tamsu mbongo mobo ouais, ça liga rouler à un mois. Mais mon douze mambo au sengayo. Donc on dirait moi la vie n'est banda botama. Si ba kabela mbongo wana. Tant que banda botama na azwangote. Mazo sengwa. Ao sengayo. Merci mingi Maître Baina. Soko za na poso contacter Maître Baina. Obengi kana numéro na nga na opesa o numéro Maître Baina. Maître Baina aboya kana ete ko sola na batu. Ozala nani? Ozala politicien nani mutu nyonso. Ozala poso sola na Maître Baina obengi na numéro oyo na opesa numéro ya Maître Baina. Ozala poso sola na nga mope missiono ka commandant de bord aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo obengi kana numéro. Nasi Maître Baina tosuki wana nde tokutani mbala sima soki numéro mususu ezali. Merci mingi. Te nalo ba pe moi muke pona yo. Merci mingi. Michel vraiment nzambe na nga mona yo. Ozo uta musika. Nangina ça va cher internet ba Holanda biso o bana so site kitoko ya Michel Noka As TV. As TV Michel Noka zo uta na Croydon. Croydon na train 10 places en afandi 1h30. 1h30 des ans zela moulai mazo sacrifier azoya azo salango pona bolunga Congo bino bato bo Holanda ye obo monike bozana batu na niveau likolo bo mekana nous ko contacter bango par rapport ya Axe TV ou à Michel Noka bo sentir que les aba différentes chaînes
awa tozosala baventure te awa toza mpe bato adia lelo te awa ta kutokabela yanga ata bamilio so na moi makambo eza bien te na banongo makambo eza bien te. Nous sommes comme ça biso ozali te ke baflater toza mpe bamandian te tozala na poto awa makasi noke mosala yoka lelo na olobaka mpona mission oka yango wana kolemba te courage nde nayebisaka yo kaka mpa nango oza welcome soki batemp mpenza eza dispo tokende osala biso l'émission te tokosala mpona mboka toza na susi avant tokufa tomona mboka echange yesu ayebisaki simeon nzambe ayebisaki simeon yo kokufa te ti omona mboka ane bonga biso mpe lokwa tokobundela mboka tobanda kobundela mboka maître baina avant tokufa il faut tomona mboka ane bonga. Merci mingi maître baina michel lokola obeti mwa parole de dieu ok nakoloba na bakinoa boye créateur na biso ezalaka nzambe naza moponami oyo nzambe ayebi aponanga nasala nini. Je suis un sacrificateur mais nazalaka so na moi motema esuki nayaka kobeta prière à lamentation mokonga na kobeta prière à lamentation nazoyebisa gouvernement Congo moko na kobeta prière à lamentation mokolo wana epuis na koloba ngo na mission ebi mission prière à lamentation ebetami bomona so nde nzambe akofrappe bamédiocre akofrappe bato batokitike peuple congolais kala te motema ngo bando koma na suka ndenge koma na ntango ya Joseph Kabila nabeta prière à lamentation ezwaki 3 mois te lelo ya natika prière à lamentation ninge betama pour nous sentir gouvernement oyo balakisa ba congolais toyebi bino te to reconnaître bino te bo souffrir alors ngasko elo wana na sepela na ngote Michel Oloba mingi te na suki wana. Merci. Merci mingi toyambaki maître Baina Judoka international na télévision na bino As TV, la chaîne incontournable, la chaîne événementielle, chaîne l'équipe, la chaîne surtout na Congo, na image na son na qualité de mission boye, de mission sans corruption, de mission sans kanyaka, de mission oezo salama pour na souci yamboka. Kozangi sa tête le kaka mercredi, lundi, mercredi, vendredi na 19h et puis lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche na 12h. Ndeto kutani na prochaine émission. Bye bye. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir. Yimbaka. Yeah. Oh. Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai bamapango papa atikelanga papa nanga zalaki mwana papa nanga Petit bino provoka ngai donc olongwe chebino oyetiawa. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Bino molobeli maître très fort judoka international tozali awa na kata park vraiment eza journée moko ya mbula na biso na kata London mbula vraiment betaki depuis 13h jusqu'au bientôt 17h mbula ezobeta kaka toza pe na mwana na nga mwasi na kombo ya Sephora o wapi tozosala ne lelo fitness gym exercise tozosala mpona nini pour te remarquer biso la communauté na biso congolaise tozomona bana ebele ya ba 17 ans 18 ans 20 ans baza vraiment n'espère osalaka ba exercice te baza mpenza na espère okende ba gym te yango moni bazozwa ta mingi so la 6 classe bazofréquente mingi ba camarade ya bagana ba Nigeria ba Jamaïcain ba camarade ya bikolo yango moni tozo remarquer baza vraiment na ba activité au salate ya on ezo créer mingi ba système bana ba bomana ba mbeli bana ba bomana ba minduki et sa propreté et puis
na cadre peu sur la santé so total bana so belé au mona baza na problème pe ya santé au mona mona moko ya ba 15 ans 18 ans azo peser data sur 90 kg na fatigue na e eza vraiment risque to boko lo ba risque mais j'espère boyebi pour balobi babeta lisolo ya sapato te pa mutabuka na lokolo boskize beta lisolo sapato te pa mutakata na lokolo mais sans tolo bela ezali ke yo mo mama na ndako yo mo pe so remarquer oza trop munene oza o baba en anglais les oza o mouvement lemba ça la rappelle bien te faut nous s'entraîner ya wana lelo minga roloba te to roloba minga na suka après ce entraînement Sephora, do you have something to ask the people? Yeah, hello, my name is Sephora and I just want to talk about the importance of fitness. My dad has shown me that fitness not only increases the maximum strength in your body and creates a better confidence within yourselves, but actually brings you up and like in for your mental state, because if your children just stays in bed, doesn't do anything, they can feel really low, they can feel really fat and heavy, and that can lead into depression. And depression is one of the most important things you have to look within your children, because now in society it's so important how depression is coming about, and it has increased within young female girls and young men. So that's why you should encourage not only yourselves but your children, your family to get up and do some fitness, because it can bring the family together and it can improve so much confidence and make you feel much happier. And that's why, thank God that my dad is promoting the importance my best friend the importance of fitness. So yeah. Alright, Sephora, you teach me everything that you teach you before. Okay. So you want to give. So before I want to start now. Okay. Yeah. So before you start any major fitness, you have to start with stretching so you can warm up your body. So first we'll start jogging for 10 seconds. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, shake. And again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Now you'll feel your heart pumping. Yeah. So now we have to stretch. So first we'll start with our legs. So you'll feel the stretch here. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and stretch. Okay. So you put the first feet forward, stand literally straight behind. Push forward. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Okay. So now we're going to do some jumping. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Now we're going to start with our arms. You feeling good? Yeah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And behind. 4,
So now we're going to start with our neck. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And around 1, 2, 3, 4, 5. And the other way. 1, 2, 3, 4, 5. And your body. 1, 2, 3, 4, 5. And one more time. 1, 2, 3, 4, 5. And lastly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So that's our warm-up finish. oyo ezalaki kaka baexercice mo efungolaka nzoto avant bokota vraiment sikoyo baphysique un peu moins makasi. Okay. What can I do now? Now we're going to jog around the park. So would you like to follow us? So that we just go around, yeah? Yeah. 3, 2, 1, go. Nice and slow, not too fast. Malembe. It's all really important to drink some water so you can stay hydrated. Yeah. So ça là, exercice, c'est très important pour remettre la main. Okay, you feel good? Okay. So right now, what we're going to do is short sprints. So this is when you run really fast to get your heart rate going. So that Only in the corner. the corner there. Yeah, so let's start with that. Alors, remarquez, pas même 10 minutes, mais vous sentez que vous travaillez. Par exemple, 2 heures du temps, 1 heure du temps, de lundi à vendredi. Vraiment, à tant que tout, nous avons sickness, il y a des maladies. Au moins, nous avons des maladies, et comment nous avons des casse. À tant que nous ce que lali et la mukana ba difficulté so ça bo mona comme golala ozona mukamalam moi la parlagi tango ça la biloko yo et que l'on a stress et que l'on a dépression au comme bien ngapé l'homme si na koloba ce qui peut ça la boye au moins même ata ba problème ça là tam sur au balba que lesia mutu moka lemba
omona okolongwa mutu akolemba okokoma mutu ya fixe ya makasi. C'est très important. Alors tu continues en tout ça quelqu'un? Okay. OK. So Moi pardon? Sorry. Moi na ndapesa papa na ye. Ngai nazotalela kaka. Na botala nga moko nde nazawa na moi pas même 10 minutes na toki laksike. Moi na opesa biloko papa na laksike kitoko makasi. C'est bien. OK. Okay. So now we're going to do more stretches from the side. Yeah. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 the other side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So now we are warmed up to do the lunges. So, one, 2, 3, 4, 5. Only 5. Yeah. Turn around. So now we're going to do some circuitry. Remember in morning, the way we do 1, 2, and put your go down. Yeah, that's what we're doing now. Ah, yeah. Okay. So now we have to sit down first to do the stretches. Make sure you're seated for this activity. So we're going to start off like this. 1, 2, 3, 4. Okay, show me again. So 1, 2, 3, 4. Okay. 3, 1, 1, 2, 3, 4. And again, 1, 2, 3, 4. And one more time. 1, 2, 3, 4. Okay. We stand up and we do the circuit training. So first, you jump, go down, in, out, up. Yeah? Yeah. So we do that 5 times. 3, 2, 1, go. Again. 4. And lastly, 5. And relax. Yeah, Ouais. Alors, mon agent a dit moi maître Baina Sephora. A tokisi papa na ye. Et puis a rotokisa pe bateau ba Rolanda biso na ndaku. Surtout mingi ba parents bochela ba bana film oyo ça très important. Très important. Bino mo boyoki nde mwana lobi na anglais ke ezolongola ba stress, ezolongola ba dépression, on moni bana ebele ya ndaku. Aza toujours na game, aza toujours na internet, aza toujours na télévision. Journée mobimba. Omekika obenga ya sa musala agangi. Omeka olobana sokwa basani asiliki. Omeka obenga ya sala devoir agangi. Nyonso anini po baza toujours bloqué quand eloko moko. Nata ba sa ba activité boye ba gymnastique boye exercice boye ba gym boye ba fitness boye. Omona mwana akoma o ba benga anglais open. Et ça là est bien et puis pour la santé na ye. Et ça très important. Bon. Moi la pesi, na pe papa na ye. Yeah, only 5 minutes I want to show something. You and me, come on. So on papa na ye pe na pe sata mo le mo 5 minutes bongo
tokanga bo comprendre mbule beti to sala gina na today what time I want to training today in the morning to sala gina le na 10 heures to s'entraîner moi pendant 1 heure du temps to zongi suka lelo donc ça facilité et moi ndima bo pour dire que et ça est bien na vie na quoi ba exercice o ba physique pe sarai so bo tali même bo dîner bo moi exemple là as fixe. Okay. Sephora, now, like this. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Move leg. Bougez ma colo. Bougez. Non, après ça, moi, ma casse. C'est bon. Allez là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Move, 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 move. I know this you don't like it. Yeah, linga ngote. Ça bien. Yango par exemple te longola mutu. Ozala susu munene mingite. Yango pe su mutu longola mutu. O longola na bo lembu. Mon. Only one. La. In. Let's go. 1. Now 2. 1, 2. Now 3. 1, 2, 3. Now 4. 1, 4, 4, 4. Oh my God. The last one, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Get water. To sali jump, to sauter. To sali leg. To sali arm, maboko. To sali kingo. To sala sikoyo. Ventre. Libumu. Libumu mutata zandere nini. Soko sala la bloc oyo. Libumu et si la passe. Yeah? Okay. Look me first. Look me first. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Start for left leg first. Let's go. 1, 2, 3, 4. Come on. And 5. Give the massage for your bend. Where's that massage à libumu? There's a massage libumu na biso. Okay, one more. Okay. One more. Alright, ready. Let's go. 1, 2, 3, 4, and 5. Move. Mass. Ok, wana to pesi exemple ya domino na nous. Eze belé mais to so kata pour na temps. Bota pe bande ko Congo synthèse. Baza quand même bat malamu bazo aider pe communauté. Taka na mbula bobaye na caméra bazo bilili. Tozali pour na lokumu ya tous les communautés congolaises. Ok, now maboko Sephora, là. Look straight way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. It's okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Allez, pendant que ça, look me. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Si on fait cet entraînement, pour faire monter à la API, ACP là, il faut faire mon animation. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Come on. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Allez. Bloc. One more. Okay. Si quand on prend la bateau, il passe à mon Congo. Yeah? Some people have back pain. But t'as la moi moukié. L'exercice au ça là. Ouais, si ça va moi bah passe dans mon Congo. Allez. Pull your body first like this. Go like you go down. 1, 2, 3, 4, 5. Come on. Left. 1, 2, 3, 4, 5. Right. 1, 2, 3, 4, 5. Turn around. 1, 2, 3, 4, and 5. One more. Now like this. 1, 2, 3, and 4. 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 Now 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Thank you, Sephora. Finish for you. I love you. Love you too. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka Congo, Congo Congo, Congo Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi
Likola ba politicien ya kanyaka Congo, Congo Congo, Congo La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki Congo, Congo baseleki Congo, Congo baseleki Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi hôpital ya biente Congo, Congo baseleki Congo, Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki Congo, Congo baseleki Congo, Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki baseleki Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.